te libota na ngai elo la famille esengo mingi ya présenter bino résidence oyo eza ya kitoko makasi awa na commune ya Kalamu. Donc parmi ba meilleurs ndaku, parmi ba meilleures résidences oyo tongama na Kalamu. Donc lelo to ko présenter bino moko ya ba meilleures résidences oyo tongama awa na commune ya Kalamu. Donc lupango oyo tozo présenter bino dimension na yango eza 20 mètres sur 26, soit 520 mètres carrés. Donc, eza résidence à Kitoko, où etongama na ba norme ya bien, et puis etongami donc na ba matériaux moko durable. Donc, awa toza liboso ya garage, place motaroi kobomba voiture de luxe nae, awa na garage awa, et awa biso nyonso tozo remarqué dans le pan où ils ont la fleur, dans le pan où ils ont vraiment bien entretenu, malgré que Moutavandara Awate, ils ont kaka gardien d'Avandara Awa, naba annexe où ils ont la cima. Donc, résidence Nabiso, ils ont des annexes, ils ont des annexes na cima, na toilette na yango, na bianderie na bango na cima. Donc, awa ndaku, ils ont la vide, ils ont entretien. Donc, awa, ils ont place à payotte. Isika o bomona awa eza payotte isika ezalaki et puis ezalara toujours. Donc il suffit que rayo sombi au salamrampe au peut-être ko modifier na ba ndenge oyo olingeli. Mais lupango eza très bien, lupango eza sika et awa toza liboso ya guérite bomoni portail. Donc aba fleur eza partout, awa to telemi na espace à guérite, awa to lobaki eza garage et voilà. Parking yango nyonso continue, voiture de luxe bombi na garage, puis parking a nyonso eza espace. Ah to baluki na sima, to betili solo ya ba annexe, donc to baluki na sima, tout à la ba annexe, au monde lupango eza propre, lupango eza na flair partout, donc lupango ezo respirer, lupango eza na peinture ya bien, lupango eza na quartier ya bien, donc ah to lobi toza na commune ya Kalamu. Pona ba o ba ebi Kinshasa bien, donc to na Kalamu ba annexe na biso yango o eza ba résidence o eza ke osombi lelo dans 2 jours au koti, peut-être ko modifier ka ba peinture akata ndaku o tsala na ba guna yo lobi au koti. Donc eza ndaku moko ya bien, ndaku sika oyo eza vraiment etongami na ba norme ya bien. Donc awa na sima eza lavabo place parce que la ramo ba sani na ndenga sima parce que cuisine azana 2 entrées. En entrée na ndenga kati, entrée na imsusu yango porte yango na ndenga sima. Donc place sur kwa basani et awa tozota la sikoyo ba annexe tolobaki. Donc ils ont 2 portes, porte ya liboso yango yo, porte ya mibale yango eza awa place mutata a kengela lupango azali. Donc ya vanda na sima ndako ya liboso eza vide. Et puis bazana toilette na bango, donc toilette ya 2 annexes à sima o yango yo. Sur total na kati to moni que ça très propre, donc très propre vraiment. Et awa eza place to skola basani et ça peut très propre malgré que mtavanda raté, malgré que ba utiliser yango te, mais vous mona que c'est très propre et très classe. Donc résidence tabiso na lobaki ezana espace à jardin a nyonso toza na sima. Donc to utaki liboso to rozonga so liboso avant to kota na kati to tourner le pang mobimba, donc a to na sima et a to na espace à jardin pour na bato balingaka kolia bio, kolia mo ba légumes, donc espace na sima yango pour na rolona ndunda matembele mo ngai ezopesa image ya bien. Et awa to zongi susu na ndenga liboso na garage pour na kolaksa susu deuxième entrée côté à logette awa a pesoro baluki oketi na sima. Donc bon mona ke lupango eza bien pavé, bien fleuri. Tozonga sko liboso to kota na kati awa tozongi na ndenga liboso awa toza liboso veranda to koti na veranda. Donc na ko rappeler que lupango na biso eza na 4 entrées. Donc na veranda to na 2 entrées, pembeni na garage toza na entrée moko esalimisa tout et na ndenga sima kota cuisine pe lisusu toza na entrée et o eza salon na biso eza salon munene, donc eza double salon bandi aweke tikuna liboso na sima kuna. Donc salle à manger aza na côté na e onyos to mona oyo eza salon. Donc salon eza tellement vaste. Donc lupango na biso eza na commune ya Kalamu na référence eza centre hospitalière
clinique Bondeko, donc centre hospitalier Bondeko, soit station Bondo. Donc awa tout ça na salle à manger, station Bondo eza sur Prince Elengesa. Donc lupango eza pas trop musika na makadam, lupango eza na emplacement il y a bien. Et puis lupango bato tiango na prix il y a bien, eza na $280,000 légèrement négociable. Donc awa eza espace à cuisine, bomoni porte ya Malibanda, espace à cuisine et puis na moi mini dépôt. Et awa toza na couloir où il s'agit de chambre nyonso eza fermé, eza vraiment fermé. Et awa tolobaki porte, donc toza na 4 entrées. Awa tolakisi toilette visiteur iske zali. Et eza moi salle, donc ta na chambre abimimba la moko 5 bat bana salon ba monae, soit mta libanda akoko ta directement na ba chambre 5 bat bana salon bana balcon bana veranda ba monae. Donc le pan on a biso tolobi ba tche on a pris à $280,000 à discuter. Donc eza toilette visiteur, le pan eza kitoko eza 520 mètres carrés, $280,000 à discuter légèrement na commune ya Kalam. Donc tozongi sous na salon pour te le bagi moyen to kota na ba chambre ezate. Donc $280,000 à discuter légèrement. Le pangu eza cadastré, eza un certificat d'enregistrement et yemoko propriétaire de azoteka le pangu nae. Bonne chance à tout le monde au Baruzala intéressé. Merci.